Yaya tozali koloba tongo midi poko na yebite boko yoka na monoko nini toloba ndenge nini toti kaka kopesa ba pasteur mbongo ba pasteur bazo ko utiliser mbongo na bino koto bazo ya bino ki mwana malamu bozo kabela bango bazo kende ko bima ba patron na mikili msu ya epesi ngai pasi pe mawa mutu na ngai esui tala pasteur voici l'homme awa na Europe na poto yaya na maison Moschino ba saleli anniversaire na maison Moschino a dépensé combien pour asomba bilamba na ba pasteur ba komi ko ata ba griffe. Voici l'homme représenté à Moschino à côté de la maison Moschino bien mazantomo bien zambala ya Moschino ba sali anniversaire ba pesi na ba cadeau ya dépensé ka combien kaka na kolata yaya est-ce que na ba pasteur ba fonctionnaire a vient Nzambe et comme maramba forme vient beaucoup la esaka bisonini et là-bas il suffit qu'à nzoto ndima pour na yo pasteur voici l'homme OK de kolata Moschino oso maramba Moschino de passer combien est-ce que na église na yo esiko zali il y a pas de couturier o ko tombo na kombo na bango il y a pas de frère na quatre église na yo o ko tombo na kombo na bango anniversaire ya voici l'homme na Moschino et ça na qui na impact dans l'idéologie mais nga epesinga mutu ko soit to ko solengo boko mona makamedeki na Moschino makambu oyo pasteur asali na kati ya boutique de biyema ya bapaya lokola na église na yeba to bazangi bongo koyeba kotonga pasi ya kosakate to kosolonga na émission ya lelo ya makambu ya ba changement topé amendement modification à constitution oh ça fait couler beaucoup d'encre partout ya ngana mituni tondeko oyo atali nkumu a mituni ya na lobakadini awa l'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour corriger le présent, enfin d'envisager les futurs. Tout à l'heure, structure ya canadien ezalaki. Ndeko a proposé, ceux qui vont changer la constitution, pas de bon changer la constitution. Est-ce que il y a pas moyen de kaka mibeko constitution ya royaume Congo, to ya Congo wala boya nango pa na biso epai wapi to ko bwaka nyonso te, totali ya malamu tozui les campagnes ya kimuyibi. Ceux qui totia yango na constitution parce que na Royaume Congo, tope na ba Congo, kuna seke zalaki yaya, soki oyibi bako kunda yo. Exactement ça sikoyo, nde bomesa koloba, yaya, voler 99 jours, 100e jour et kozala ya Nzambe de ya, dotika yo oyiba 99 jours pour to la 100e jour ya Nzambe. Non, soko yibi kamba li bosomba la moko yaya, to kangiyo, to kundiyo vivant. Je crois qu'il yibi aussi là. Ataba kuna wale aussi là kuna tozio mawa kuna yaya pende moza ya kuna bakundi ba vivant ici li penser droit de l'homme moi ce que yekuna to ka renvoyer ba mutu oyo loi ya mboka na biso zali na mabuku ya miboko ya likondi soki obomi to kundiyo oyibi to kundiyo mboka pe e ko avancer ere mususu te to ko solengo kaka na émission ya lelo. Yaya na province ya Congo central précisément na Mayombe na Lukula voilà Lukula na Mayombe yaya mundele alongwe na poto aye kosala usine ya kwanga yaya kwanga o ya biso to beta mbela awa chinois akomi kosala kwanga bandibu ba kosala kwanga artificiel ba otekela biso ba chiffon ba caoutchouc tozo kolia yango na poto yaya biso mozo incapable tala esika api l'état fala ka telema totika la mundela sala usine ya kwanga héritage oya biso e pesinga ipasi likambo oya ya tokozongela yango kaka na émission ya lelo tokende bongo na makambo oyo etali Amida Chature Kamere mama ya président ya parlement moi c'est bien sûr vidéo ba polémique qui awa sur la toile que Amida Bey liboma et boy baloba qui yango par-ci par-là to mona qui esika Bey liboma te o azali awa na hôpital na France to mona qui yango te. Alors Amida sort de son silence abimi to moni ye wana na Goma akei ko sala restaurant na camp ba réfugié hein voilà na camp ba réfugié à Boulemba voilà Boulende, on va revenir sur ça. Et pas il va personne le restaurant la carte ba réfugié ba ya kakolia ofele. Coup de chapeau puis awa na radio le conseil comme ça bien turobaka tondimaka. Ce qui est ma bête turobaka vérité pour ça pembe la pembe. To féliciter mama Chature Amida Kamere na geste wana asali to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Voilà. Yaya na kusali komituna topé yo peut kusali komituna peut-être. Est-ce que parmi misala oyo président Mokondi Mboka Lobi a créé, ils appellent à Paris Foot.
ba jeune fille à Kinshasa ya ko mona lamuki na tongo a sokole ata ko sokolate mbangu ye wana ki otema na kioske abeta Paris Foot mbuma. Est-ce que Paris Foot ko musala? Et puis singa mutu ko soit to kolobela yango kaka na émission ya lelo. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, ouais, rançon de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wana le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te surtout ya somba billet yango yo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas wapi ouais rançon de la forêt, retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Oh, Toloba quitté, Tolobi. Voilà. Maman Nabiso, il y a Canada, maman Malcarose, Azongeli Biso na ba écharpe. Il y a ba écharpe Oyo. Tolula, tolataka yango kala. Ba écharpe oyo soki olati yango obimpe na un grand homme. Maman na biso Malcarose na Canada azongeli biso na ba écharpe oyo. Alors, vous avez besoin écharpe wana yaya ko hésiter te. Boye biso maman Malcarose, ressent ta beauty place to place. Ressent ta beauty place à zongi oyo. Ressent ta beauty place et zongi na kati na bino ya ba écharpe ya solo. Un homme élégant, simple. Écharpe ko na na chemise, na safari, na abakos ya kitoko wapi. Et zongi libiso di susu. Alors, pour la cause écharpe o lingi. Ya. Écharpe ya couleur nyo surtout. Olingo c'est la commande spéciale au bengi kaka maison Ressent ta beauty place na Toronto na Canada. Voilà. Pour tout contact appelez au plus 1 365 33 6 98 38. Wana okozwa bongo maison Ressent ta beauty. Bien sûr appelé par WhatsApp na Canada et pas wap be sharp ya kitoko ali ko mona wana ya e ko leka wana ngai tata sélection na BT sharp ya Ressent na kitoko. En tout cas maman na biso Malcarose, merci beaucoup na initiative kitoko o zongi si les sous ba africain na ambiance, c'est tout le monde qui veut porter les sharp psycho ya Ressent ta beauty. Yo otikala ngana tikala te. Je rappelle ici Ressent ta beauty na ba écharpe ya kitoko abaki célébrer ya osalaka likolo munene. Ye ateka ba chaussure ya basi tu ya mibali pe ya makolo minene à partir à 45 matin ya oh ngama ko nga minene trazanga sapato du terrain so beki Ressent ta beauty okozo yango. Je rappelle pour la énième fois numéro ya Ressent ta beauty, c'est-à-dire plus 1 365 336 98 38 okozo bongo Ressent ta beauty. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokweya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shita kwacha. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoyo Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokoyo masolo et pas wapi te kutana ka chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général na lobaka yango mingi salaka ya biso batu oyo tolobaka lingala kombo na ngai Fiston Pelende na lingaka mingi yo benga ngai Tata Pelende na tangu na cadre ya recours à l'authenticité ya pourquoi on doit changer constitution to lo ka changer boy mais pour la recours à l'authenticité oui c'est vrai le quoi ndeko alobi to kolakisa yango awa to changer constitution mais to zo même quand même makambo ya royaume Congo nezalaki constitution o babisa eza ya ba payate alors pour nous ça recours te na ba ancêtre na biso ba ko utiliser ni to zo yango ya to ya nango awa po tozuya malamu ya mabe to bwaki totala soki mboka eko simba to eko simba
te. Ozali na Madimba, ozali na Mbandaka, na Équateur, na Isange, na Lukula, na Mayombe, na Paris, na France, na Auxerre, na Buenos Aires, na Lyon, na Turquie. Et si grand chose ali yaya tala émission na bino yango yo ebandi. Toko banda émission oyo na kopesa mbote yaya mboka na mboka sana ba continent ngo tika na pesa mbote pa Remi Boloa depuis Johannesburg mon pote mbote na yo esiko zali. Est-ce que komi Remi Boloa umela wana mbote ut na équipe mobimba ya radio lokole télévision na pesi mbote et pa ya Teonga Nduchila Mwina depuis Cape Town na bosanité yaya loboko ya Durban na pesi mbote pa ya Trésor Massa loboko ya Durban. Est-ce que komi c'est que bien ekendaka ndengo wana voilà yambo to fande la makambu oya voici l'homme to solo le yango nga epesi ngai mutu ko soya ko sakarate pona nini pasteur a préféré ko kende ko somba bilamba na maison moshino papa fiston mo pasteur aza mudute kasi mbongo za mbongo na binote bo contribuer mbongo bo tie pona église avancée ya komi ko utiliser yango akomela yango sa père toko solo yango sima ya kasi tika to développer moi 2-3 makambu oyo moni bongo na sommaire na bandaki koloba yango awa yaya epesi ngai mutu kosoya kosakana te kwanga oyo ezali biloko bakoko batikela biso bilei na biso ba congolais jeune particulièrement batu ya ba Congo congolais ne soto aliaka kwanga na bafeti ezali bilei ya mboka na biso kasto mwana na mokili ya mpoto yaya bandibu bawandi kosala kwanga chinois ali kosala kwanga artificiel azui ba caoutchouc ba plastique alingi yango atia yango forme ya kwanga tango kotia yango na micron yaya on va remarquer que kwanga oyo eza kwanga te ba kwanga ebele to liaka na poto ya ezalaka ba kwanga te yango somba kwanga epa ya ndeko na yo congolais parce que congolais ayebi ndenge asalaka kwanga kasi yaya makambu ona bulaka yango to asalaka mwana mukira abi est-ce qu'un jour ba ko ikotia pondu na limzanza te mafuta mbila na limzanza mafuta mbila ici comment na limzanza pondu ba bana ko exporter yango yaya est-ce qu'on peut pas innover? Et comme oui c'est vrai, ils vont créer d'emplois, mais jamais, tala lokola na Congo central yaya, na Mayombe, na Lukula yaya, mundele asali usine ya kuanga. Oui c'est vrai, ba industrialiser yango, ezali moderniser, eko banda kozala kaka na ba kasa, mais ce qui me cœur, pour na nini mundele ya uta libanda, aya kosala la biso usine ya kuanga na Congo, et nous-mêmes, gouvernement ba emploi oyo boye ko luka bo créer ba emploi est-ce que mutu moko azala kité ya kosala idée oyo kosala ba kuanga a comme ça ngo industrialiser yaya ata lotoko ya somela chambre oyo sika boye tangu mundela ko ya susu aye ko industrialiser ngo et comme sous problème ba mama basala ka lotoko c'est la chimie n'est-ce pas formule ya kosala kuanga ezali toute une chimie oyo ba koko na biso ba transmettre pa ba mala biso kenda génération en génération siko boni bozo yango e kende pa ya mundele e marché siko soki mundele a commission internationale et kokoma nini kwanga inventé par les Mindele kwanga inventé par Boué le kola ka ba sa biso au embouchure du fleuve Congo ça a été découvert par un certain Carlos un certain Diego Carlos le des chiens est-ce que ba koko na so ba la ki on a te ya soto ndimi ba mindele ba ko ba producteur ya kwanga oya biso ata ba café lelo e commence ki Rwanda près côté ya café soki ngwa ya café utara chez biso mais ba qui peut biso est-ce qu'on peut pas se réveiller et pesinga il passe ya ko sakana te tala na sepeli ba ko créer ba emploi mais na regretter il a fallu ça un congolais de sali compagnie ya ba kwanga boy ke mundele landa image on débat pour faire les bimpuka. Les bimpuka? Oui, oui. J'ai déjà préparé, je le fais ici. C'est pas qu'un c'est inox. C'est un inox, hein? Oui, pour travailler toujours là-bas, la machine de la chikwang, tout ça. Donc bientôt, on va commencer, on nous tasse qu'on n'a pas évolué, nous fabriquons la chikwang comme nos arrière-grands-parents faisaient. Maintenant là, on va industrialiser. On va industrialiser, mais toujours avec le feuille. Avec le feuille? Oui, parce que les produits, ça doit rester comme les gens qui demandent au marché. C'est pas qu'on ne peut pas changer les goûts. Parce que le vrai secret de la chikwang, c'est les feuilles qui donnent les goûts. Okay. Oui, selon l'endroit, selon le reste. Okay. Et alors, c'est là qu'il faut toujours maintenir la même qualité qu'on a déjà sur le marché. Donc les gens qui ont l'air maintenant, il faut faire de plantation de feuilles de chikwang parce qu'on aura besoin des emballages ici. Hein? De beaucoup de feuilles. De beaucoup de feuilles. Hein? Beaucoup de feuilles. Christian niche à investir. Hein? Non mais toute cette farine qu'on va fabriquer là-bas pour lancer la bakwanga, mais après il faudrait les emballer. Oui. Donc
mais c'est bon, hein. Non, Donc mais là, partie usine, c'est bon. Moi, j'aime déjà. Et Charrois Automobile, ils en ont. C'est où j'avais vu de tracteurs? C'est Oui, où? ils sont là-bas derrière, il y a les tracteurs, il y a tout. Vous savez, pour 3 au champ, 4 au champ. Ok. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, fier de toi, Maurice. Bravo encore une fois. Ce qui est bien, Papa Guy, en termes de normes alimentaires, c'est du fait d'avoir utilisé tout ce qui est inox et tout ça là, ça c'est top. Hein? Non, mais c'est en inox, hein. Quand tu vois les matos là-bas, c'est en inox. Oui, tout la matière, tout ici, comme je dis, manioc, c'est tout inox. Papa Guy, il y a quelqu'un qui demande l'usine commence à fonctionner quand? Non, ça marche déjà. Il y a une année. Non, c'est cette année, hein. Cette année. La huilerie a commencé cette semaine. La semaine prochaine, c'est commencé toute la transformation en manioc. Donc, il n'y a pas un mois. Mais bon, il n'y a pas un mois. Parce que nous, on a récupéré tout dans les mois de juin et on a travaillé tout pour remettre en marche tous les chaînes et tout le reste. Merci, hein, Mauricio. Moi, je ne te prends pas tout le temps. Je fais donner tout le propriétaire rapidement. Comme ça. D'accord, Maurice. Yaya kaka na makambo ya mboka to ikolela awa constitution il faut pas changer yango ndeko oyo nkumu yaya soki to ça buku ya likundi ya ekolo on doit prendre des idées par-ci par-là lokola ndeko oyo atali nkumu ya proposer abi pona nini te na ndira télévision na bino to partager image ou vidéo o na bino abi pona nini te lokola soki bo changer constitution net bolobi constitution o ezali ba paya tozwa to tana ba koko na biso ba ne ko saela nini tozi constitution bakoko na biso toye nango epa na biso lokola bakoko na biso tanga bakoko na biso yaya soki mutu ayibi mbala moko bakundi vivant okoki koyiba eloko ya mutu te ya est-ce que aussi okoma déjà na Dubaï na ba Arabie Saoudite kuna bayiba raté na Arabie Saoudite kuna yaya ata okwesi biki na yo ata obosa ni téléphone na nzela okoya kokuta yango wana parce que soki bakangi yo moyibi oza na problème. Oza na problème. To yebite mesure ni bazwa rapona miyibi. Mais au moment que soki ba moninga eloko oyo eza buzoba. Alors, est-ce que on peut pas créer makambo ndeko na biso? O kuluna, kuna to kanyona yokuluna yaya ba kundio vivant. Est-ce que kuna oyo eza susu? Tango koya au droit de l'homme, yaya, il faut qu'il y ait des gens au basali nzela. Il faut qu'il y ait des gens qui vont se sacrifier. Droit de l'homme, on doit se sacrifier. Tu dois te sacrifier pour ton peuple. Boye, mawayaya. Est-ce qu'alobi a solo? Alobi a lokuta. Tikela sur commentaire. Suivez. Tana zolo babongo ekobangisa mutu to ayibati. Mais lele koma nango yiba nona 9 fois. Mais jour moko zaya ya nzambe. Ngana sekaka fort. Na tradition Congo tango yibi ya liboso ba enterrer yo pour que muyibe za la souti. Mais bino motiki miyibi ba yiba nona 9 jours pour nzamba kanga bongo jour moko. Siko ba miyibi ya Congo bande ba banda ko détourner mboka. Yango zo senga na biso peuple Congo, tout respecter tradition. Biso na tradition za œil pour œil, dent pour dent. Justice pour tout le monde. Tel est le moko ba ko saka biso droit de l'homme. Kuluna kati mutu loboko ayibi mutu abomi mutu. Bangi ba condamné à mort balobi ke oh non, droit de l'homme. Bongo siko droit de l'homme na mutu aboma ke zete. Ce qui va politicien na biso, ba saleli tradition. Na place to la constitution, to zo mi beko ya tradition, to tsango siko écrit. Po siko yo, o mona ne ba mi yibi ba ko kangama. Ata to changer constitution et kozala pour l'intérêt du peuple jamais. Biso de nature to zaki na bolingo. Ou ta to salama. Moto mwindu azali ngana benga biso to za banzambe. Moto mwindu azana race ya nzambe. Totikala jamais ko traverser l'océan pe ba fleuve ko kende ko attaquer peuple mususu. Depuis mukile salama. Mutu mwindo salangote. Depuis to banda ko exister to kenda jamais ko attaquer un peuple to traverser ba océan to ba fleuve ko kende ko attaquer peuple moko. Be salama te. Soki histoire eza, soko za na référence yelo ko moko yebi na mukito histoire mo ba noir ba kenda ko attaquer soit mindele soit ba nani soit obetelinga. Parce que de nature tozaka na bolingo. Chez nous na tradition na biso ezali ndeko na yo aza ndeko na yo kaka te bobota mina ye. Très bien. Moto nyonso aza mutu aza na forme humaine aza mutu yo faut respecter. Yango mona bakali zalaki okouta na mboka musika oye quelque part basa ba ndeko note mais place so kende soki de amolili ekoti bako boya yo traverser okolala bako peso damazi lokola ndeko na bango. Lelo so religieux la biso état d'âme, état d'âme. Et autant l'état d'âme na
E muto tena ndako no yebi etendemi na ye. Tela bino baluka ba mfutima. Omoni religion. Et ya kolongola biso libanda ya tradition poto bomana. Musicien o moni pour lelo mokile kuma ya sentiment o bobenga kilelo. O bazo sala wana. Baza ko boma génération ko ya. Moni lelo to comme na kilelo ti. Soto zenga ba 2000 ans est-ce que mo kilelo ba ne ko exister? Ils ala quitté. Donc o bazo sala wana eza bomba retardement. Eza culture na biso te. Na culture Congo mutakala ebandaka na ba genou. Basi ki mutakala ebandaka na ba genou na ba oyo. Ba oyo to eza mutakala, oyo to eza mutakala. Mutakala eza ote. So ba musicien wana tanga bazo beta banzembo. Ba ke zo basi ya mindele oyo eza culture na ba ko zala na ba mutakala. Ba mone na ngo sonité. Bozo tsango na ba clip na bino. So biso na bango to culture mon côté. Tangu bana na biso basa ko mona bongo basi eza ko exciter bango na nini. Bana belo zo mona ki ndokite. Kikulu na makamusu bozo mona awe bele wana. Eza non respect ya coutume, ya culture. Jacob azwa grâce ba PC maman débord moko. Baba isele suna de. Na desu wana ba servante. Akona 4 ba ke vanda donc avant nda ko moko na yaya na leki basi na yi. Pona nini na culture na bango na tradition na bango soki yaya na balite lika ko balate. La tradition Congo, nous prions Dieu à travers nos ancêtres. Bon, on peut prier Dieu à travers les ancêtres. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que nous avons ya pembe akim sangungi na pali ya mundele. Mais mundele wana ya mesana ko za mutakala. Yo siko pa na biso ezaka bongote. So ba no bobote ba ko za bato mitakala kolanda mama to ko yoka bosoto. Zomona, kilti mi bale bala na kate. Mindele na biso to za batu moko te. Culture na bango za bango ya biso ya bango pende bazalaka ba moitié ni waneza bokoko na bango ba mesa na bongo siko biso lelo oyo ba tu ba bosana ke porte d'entrée eza loboko na kala ba voyant bazalaka ba noy ba via ba tuneni à partir à pomme de main atali bueno siko lelo ba tu belé ba kaba ba vi na bango na maboko sexe eza bonzambe sexe eza bonzambe bo komisango eloko ko sakanela yango ba via ba jeune baby. Kasi tango nazo ba ke ba matière ezali bato bazo landa biso bakazate to attaquer ka ba guru ba message esengi ba pesa biso yango ba pesa te bazana ka pona ko taquer Jésus Bible ba pasteur oh il faut ko pesa biso matière bo biso ezanini kinzambi kya Congo la divinité Congo c'est quoi mais si bango ba meme biso la matière ya ba mimona bango ke baza ba yebi ba keno tanga soki wapi bazana connaissance likolo ya bato nyonso bango posa na bango ya nini. Comme Bimade a keba mayele, batunos faut pas s'adhérer na vision na bango. Na quand un réfugié à Boulenda, Maman Amida Chatur Kamere, moi si ya président ya parlement, Assemblée nationale, a fungoli bongo restaurant mouné na kan na Goma et pas wapi ba réfugié à Kawana ba kobanda ko kende kolia ofele kasi Vital moi si ya Vital Kamere topé Maman Amida Chatur oyo sangweta molaki partout qui abeli liboma les Congolais en particulier, généralement les Africains aiment spéculer. Et à ceux qui va vendre les combos na yo, ba ko créer le morboy. Oyo ba ko so benga ngo kadiosha, ba ndiko ide pes. Ba créer le yo. Ba betio malo morboy ya. Et KIP, ya ko baba ko fait mbangot. Lokuta e yakana ascenseur. Mais vérité yakana escalier et koma kama sikabwe. Bino lo ba ki caméra caméra Amida abeli bongo liboma. Si vous avez un na Goma, qui au fond un restaurant, passez le temps à faire autre chose que Yakolukaka, la carte de Chapanani, même sa réputation n'est pas nani. C'est le moment ya. Makam sous la makambrère le bar pété. Autant vérifier d'abord avant Yakoluba. Si vous avez un Amida, Chaturte, Kamérete, Tala. Au camp des déplacés des Boulengo, Madame Chatir Kamere a palpé du doigt la souffrance des plus de 100 000 déplacés qui y vivent désormais dans des conditions précaires. Iko na déranger watu bote. Na mimi nisema siwezi achilia bademai bangu vile. Nikasema nijenge hii restaurant. Hata tunaangalia kama
ma video batu ba mingi baro mzuri banapita huku banabagabulia bui banapika chakula mais des fois munabebaka ile ma assistance ndio sema piko nje na kuvula iko na nyesha nikasema njoo kuproteger watoto na ya kupatia heshima kwa wazazi wetu nijenge hii ma restaurant niwapatie nafasi ya kuikala hivi na unakula chakula yako unaikala mkiti na inakufurahisha. Ndio maana nipata hii mawazo ya kufanya hii. Touchée en tant que mère, la présidente de la Fondation La Colombe, Madame Hamida Chatir, s'est dépêchée pour répondre tant soit peu de façon urgente aux besoins de ses enfants, femmes, vieillards dans les besoins. Nijua Hamida kutuazako, kutuletea manguo, kutuletea kila kitu. Anatuletea chakula, anatuletea bui, anatuletea na manguo. Tunafurahi, tunapiga merci. Tunafurahi sana kuona mama Hamida ametutembelea, ametuletea vitu vya speciale. Mie kwanza mimi nafurahi sana. Nitapenda na siku nyingine akirudi atufurahishe kama tuna leo. Tuma mama Hamida, aina bia president leta amani, juturudie kwetu. Tunafurahi tuletea bui, chakula, manguo na viatu. Fete tapita bien. Yaya, tomonaki discours sur l'état de la nation oyo mokonzi ya mboka utaki kosala yaya. Bandeko ebele ba critiquer yango wa ezali discours sur l'état de la nation, c'est discours moko ya candidat président de la République. Asalaki beaucoup plus discours propagandique. Ya propagande qui na kosala discours comme étant président de la République ou en fonction déjà. Théoga qui va emploi et créer maki na commis tout na siko est-ce que parmi ba emploi oyo mo kondial ba créer ki ezapé na Paris foot ba jeune fille à Kinshasa na ba jeune garçon manque du travail est-ce que je benaka papa fiston ozo déstabiliser na déstabiliser yango tout sur la pembe est-ce que je on va Paris foot peut commis parmi ba création d'emploi. Parce que les jeunes filles à Kinshasa, comme ils sont à la Moukia, à Kosokola, Koutnanoute, 7h, ça va faire la Paris foot, à Zawana, à Betty, il y a Tongo, il y a 9h, il y a 12h, tout à gagner. Na ebita Zimbongwana, au lieu de consulter moi business, à que ça nini, mbonga kozwana, à qui ko saya nango, comme na masanga na bar, à qui ko soit asombe quelque chose pour na aluka, ba jo baya. Yaya, est-ce que Paris foot est musala? Par exemple, tu fais autre chose. Mais pour la nini, bon, comme ici, Ango Moussala n'a pas de passé. À qui la photo, on peut sa faute pas un ani. N'a allé comprendre les TP Singaï Moutou soit, Makambu ya Paris foot Oyo. Hey! Passé, l'État n'a évité. Tout le monde, l'État n'a Makambu Oyo, to batu bazwa conscience. Bakolbani papa, ah, pas fiston, ça les athées. Yango to bois quand tout na Paris foot, yaya. La pétition est à Paris foot. Car si vous gagnez, répétez, ceux qui ont gagné, au gros ou moi, économie, au bandit, au terata, foufou, le bosseur, le pango, au bandit, au terata, biscuit, à ta cigarette, qui est pas mon arayo, mon amoisi, au sokoli penanute, au zawana, naba solo ya mutoki, naba jeune garçon, moulongo, yo basi ba yeba na Paris foot, o yeba ma kamne sur Paris foot, mais yo, moussala nada au sala raté. Naba si ya mabala, kaka na Paris foot. Passi. Papa fiston, si quand tu remets sur Paris foot, c'est revivre un terre, na petit sur à Paris foot, mais yebaka horaire, oyokende. Mbang, passi, mbang mingi mpema, to réduire non. Qui Paris foot wana. Tutia, tomitia na place ya kibo moi si noté, mabe kokota. On te lo bagité, to lobi. Yaya Tokosola Makambu ya Denis Ngonde, 46 ans de carrière du Bungu Toulou. Ndakute, Mutukate et le côté. Qu'est-ce qui a tué carrière ya Denis Ngonde? Yebandaka a studio na Ezika. Akuya. Naba succès au Denis Ngonde à Sala. Attends, le côté. Est-ce que Denis Ngonde a pile master Matou Samuel? Tala Makambu Tokosola, le parlement choc. Le parlement choc, Ezali.
tokosolo yango na parlement choc beaucoup comme vérité cachée yaya. Est-ce que komi? Voilà. Dans le parlement awa yaya bokantsa lokola ngana saka contre ba pasteur, te na contre ba pasteur te. Na saka contre ba pasteur te, il y a de vrais serviteurs de Dieu au ba sala musala ya Nzambe comme c'est do. Ba misusu wana na benga ka bango ba fonctionnaire a vie Nzambe. Ba yeko luka mbongo na iloba ya Nzambe elongi ya Jésus balati yango po ba shina ka batu. Elongi ya Jésus balati yango bazwa ka mbongo ya batu, ba bandi spirituel. Yaya. Pasteur, voici l'homme. Est-ce que vous avez vu comment pasteur, voici l'homme, pasteur François, tu as appris la prédication na awa. Lobaka makambo ya kitoko, moko sala kana ba théâtre, moko kitoko mettre lobaka yango pour ceux qui sont malamu to baka malamu. Ya mabe to lobaka mabe. Voici l'homme pasteur François ote ko sala anniversaire na ya grâce à Kilian Poto. Yaya. Ce qui passe, voici l'homme. À ce moment, il pasteur te peut-être de ngoko ne potote. Tu es venu mabandaka na mukuna ndenge yemoko lobaka mukuna baka mela église ndenge mukuna façonna to ebi yango avec mukuna et lui non plus asa parfaite nenga koma wana. Akoma kolata. To mona ka yango ya kolata oyo. Kolata oyo. Moko oti ati rappelle ba sœur corps voici l'homme. Abeti Petini, Abeti Pe Versace, Abeti Gucci, Abeti Boy. Est-ce que voici l'homme? Yo yebike. Bilamba wana. Bakolo ba mezo wana. Bakolo ba griffi wana. Et ça la ka satanique. Yo yebiango. Oyebiango. Soko yebiango tena okama parce que bino basali na Nzambe. Bino osoloka na Nzambe. Bino boliaka na Nzambe. Ça va noter pour ani. Est-ce que yebike ba grand couturier mingi basalaka ba pedi, ba lesbienne, nyosto wana. Oye baka ba cérémonie basala na blamba wana. Mais bozola tango. Wana mabete. Wana mabete. Est-ce que voici l'homme de l'église de Mta Pegisa qui ba sœur ba yakana ba pantalon. O Pegisa na pantalon. O Pegisa ba ta ba kabelo, mais yo moko zo beta mo chinu. Ozo beta Versace, ozo beta Gucci. Honte à vous. Pasteur, voici l'homme secret bimi ya somba biloko na maison mo chino soki ba koma maneka mo chino c'est ranine mo china to mo chino soki nini maison boyebi ya soki nini comment so ba koma onini ezaka mo china to ki mo chino soki mo chino soki nini akina maison mo chino akoti kuna ba yambie oui c'est vrai que na ba maison ndengo ba maison minene wana ba ya makabatu mingi na ba champagne c'est vrai mais c'est pas n'importe qui il faut ça mutu ya mutu oh somba ka ba bio client moko lobi to tambola na madame na bana na esika zazaki konso to compte dans maison Versace ya deux pièces kilotes na ya dikolo 65 000 reines c'est combien à peu près 8 000 dollars ba 5 000 dollars quelque chose comme ça ngai prena longola 5 000 dollars là que nego somba elamba ya 5 000 dollars. Et après, et là-bas, est-ce que 5 000 dollars voilà na kozwa ngote na aider babola la fondation radio lokole to mesana ko aider ba tu o ba personne de muni pour la parapluie ya ba tu o ba sans parapluie mais na radio lokole aw mbongo oyo pasteur voici l'homme François asomba kablamba ya moshina kuna ba sali anniversaire ba embelie happy birthday joyeux anniversaire aoki yango lokumu ya musala o basala kaza rapona lokumu ya mutu pona lokumu ya Nzambe te to pedebini ba mbongo na bino bo pesa ka bango na église mbongo na oya pasi au souffrir ya au sali boye au sali pasi ozwa yango okende kopesa pasteur tomonaki yango awa te yaya tomonaki yango awa te yaya na poto awa Joël Kabasele asenga batu ba 2000 dollars ba 1500 dollars ba 1000 dollars ba 500 tina ba 5 euros donc mbongo oya mukisa na ngwa ba le grand ce koma ya bango honte à vous. Na ebite ba mama tolo bana munoko nini ba ke batu wana baza ba escroc bazoko lia ba mbongo na tolo ba yango na munoko nini. Est-ce que yebisanga siko ye pasteur voici l'homme ndenga zali wana pasteur
ndenge azali wana ye pasteur est-ce que na église na ye azangi ba frère to ba sœur oyo bayebi kotonga très bien? Est-ce que azangi ba frère na ba sœur oyo bayebi kotonga très bien? Azangi bango pour la ninte alata parce que vient beaucoup article sur idéologie aloba elamba isifika ka nzoto endima siko yene nga aliwana pasteur. Est-ce que pasteur ndenga azali wana mbongo ke bebisa na moshini wana so na moshini soki wapana akoki ko edete ba entrepreneur serni ya botonga bi awa frère ya botonga asangisi bango sika moko aso on machine botonga ba tissu j'aurais encore préféré so akota ke na maison mo quelque part aso ba tissu pour la batonga ba lati sakaye pasteur ala taka congolais et que ça a un impact mususu que voici l'homme yo ola taka bilamba ba moshino ba ça na anniversaire et pesinga pasi honte à vous. Denis Ngondi a coufi pauvreté. Bon là a coufi té. Mais il y a une pauvreté. 46 ans de carrière, Libungu Toulou. Avant tout, quand tu as Denis Ngondi, l'année anniversaire, voici l'homme. On comprend quelque chose dans mon kilo. Honte à vous. Suivez. Joyeux anniversaire, pasteur François, homme de Dieu, servant du Très-Haut. Ton cœur pur, ton âme brillante, rayonne, éclaire tout notre chemin. Aujourd'hui le ciel chante pour toi, toi qui portes l'évangile avec foi, avec humilité et grande dignité. Tu nous guides vers la vérité. Joyeux anniversaire, Papa François, le serviteur fidèle, le messager de la paix. Joyeux anniversaire, pasteur François, notre héros. Dans tes paroles, lumière éclatante, dans tes prières, une force vibrante. Tu bâtis des ponts de foi et d'espérance. Avec ta vision claire, ton regard de Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. avec toi. On va laisser ta voiture, oui. Et j'ai une surprise. C'est qui va faire le baiser? Ah ouais. François, notre héros. À tes côtés, maman. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un petit commentaire tout à l'heure là et je me dis, mais attends, on va voir. Ensemble, vous formez un duo sacré, de l'amour et de la foi partagée. Tes enfants, Jonathan, Hugo, Emmanuel et Clanédie grandissent sous ta bénédiction. On va remettre ça, vous allez en parler. Que le Seigneur vous toujours sur le Papa François, voici l'homme. Le serviteur fidèle, le messager de la paix. Tout le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, toi qui prêches. Vous allez bien? Joyeux anniversaire, pasteur François, Alors, voilà, ça c'est pour vous. J'attends mon équipe, il arrive, vous voulez juste souffler que vous soufflez. Merci, merci. C'est très important. La bougie, c'est important. Oh oui. Alors, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monsieur Mutombo, joyeux anniversaire.
de notre équipe. Oui, merci. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Ouvrez. Toi qui portes l'évangile avec toi, avec humilité et grande dignité, tu nous guides vers la vérité. Joyeux anniversaire, Papa François. Ah oui. Vous pouvez l'utiliser pendant un an. Vous choisissez votre heure, votre jour. Voilà le moment le mieux pour vous détendre. Merci. Prendre soin de vous. Vous avez besoin. C'est vraiment ça important. Très important. Voilà, pensez souvent un soir, détendre. Merci, Voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Un petit mot, c'est toute l'équipe, et ce joint et Virginie aussi. Vraiment. Et Benoît aussi avec toutes ses pensées. Merci, merci. Lis-nous le mot. Nous inspire chaque heure. Dans les épreuves, tu restes fort. Le Dieu vivant marche encore avec toi. Joyeux anniversaire, Papa François. Joyeux anniversaire, Monsieur Mutombo. Tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Équipe Moschino, c'est honoré. Merci. Merci. Vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir. Merci. Toute l'équipe. Hein. Merci. Voilà. De François, homme de Dieu, servant du Très-Haut, ton cœur pur, ton... Yaya, vidéo moko etamboli sur la toile et pas wapi Deningonde azali kolela. Deningonde azali kolela ye tisiko 46 ans de carrière Deningonde azata na lopango te yaya finalement. Donc ba succès on surtout Deningonde asala asombata lopango te. Azokolela azela mutu ko kabela lopango. Honte à toi Deningonde. To se pena ote? Bon, est-ce que y a un sokoda va foutre à été? Bon, Deningonde, comment ça fait qu'il y a un studio? À un studio, ça va être un football. Quand à football, c'est à l'époque. À un studio, mais y bon, on va foutre papa moko a saboli abi Deningonde kindumbande et silisi mbongo. Deningonde ga bana bana miki. Nabana miki ba ser nyoso tu ya église oya kokende koyemba il faut asilisa bango ti na ti sérieux so ina na aveuglement to mane koyeba te ke batu oyo basali ya satan basali ya nzambe te ba lève sur 3 points donc ba mbongo tu apesa yo wana Deningonde asaki incapable ya kosomba lupango ti lelo afutela honte à vous Deningonde afala lo nali kutoba mingi te to kana ndiyemo ko ninga ba Deningonde e bo songa tokoyoka parce que oui toyoka nano et puis tozonga lana Deningonde salela ngai boluna yo Natali pembeni na ngai batoma bebako fuluka ngai nazali yo likambo na ngai eumeli izani no juste. Bon, il faut dire vrai, même si mon ami bande quoi, ouais, c'est pas on foutre là. Tisiko bande bana ministère nga mutumo ta pesanga lupango, mutumo pesanga te mbongo na soba lupango. Et je ne vois pas comment ni mbongo na tina bana poto. Ni saka ngolo nzambe. Sope nzamba simba un jour bana nga mutema sima pesanga lupango gloire à Dieu. Nzambe fidélité au salon. Et là on teze ka na lupango te. Si on na sani ba pesanga mbongo te. En tout cas na toni nkolo pour na geste au papa ko yasaki ponanga. Par rapport à soutien à Majab. Il a tout fait. Il a tout fait. Nous sommes c'est Papa Roy. Nazaki na Luanda benga ti papa de ne komi tango ngape na tsaro boko nanga nakatami abenga toujours koluto. Parce que banzemu na yo accompagner nga na foi chrétienne. To ko bossa na ote. Et je crois que nazo sanga pe entre temps ko sala ngo apona ngai te sala pe pour bande ko musuto bana bango tango kala. Ce peut-être un gaz à bouiller, mais sous bas tant vous une démonate. Tant vous une démonate. Ça peut pas m'en dire donc je suis là. Mon collègue doit passer le pan ou non, aux anglais couper ses merci na mission bateau. Attends le mana bombe.
oko mutu ba pesa na voiture ni lopango ni voiture ni mituka na tamona ona za nango kuluza nabi ki batte beli ba olanda partir 46 ans de carrière au Pamboli biso au sillonner monde entier. Ça c'est dans le cadre évangile. Ma manifestation ndenge na ndenge. Voilà. Nabanzi Boulani. Voilà. Tokozonga. Doningonde. Honte à toi. Papa de Ningonde. Ova na leo kongi papa wana ozokoloba ozela muzuru muto kabelo lupango. Donc jusqu'à cet âge là ozela ba kabelo lupango. De Ningonde. Au lieu au plairait ata. O lobe ata ba œuvre nanga na sala. Sokoda ba futa ngai sokoda esa la boy na ba œuvre na ngai yozo lela ba sombela yo lupangu. Honte à toi de Ningonde. Nazalaki na Angola papa macha ba benga bo na Angola wana okenda yo sani beta concert to bena beta tour donc mbongo wana ko yeke na Angola okenda Angola femme ba pêche mbongo te de Ningonde ne joue pas, il faut pas jouer avec les gens comme ça hein. Bon, moi, les plus besoin figi saka ba musicien mususu. Tanga ba musique on saka na ndemo. Ate ya Nzambe ate ya mukili ndemo ko yaya. Le 15 février tout la concert à Weranson. Na arena Grand Paris ko sangate. Ba misam ki beta ba Zénith. Ya Nzambe pe Zénith. Oh Olympe tout yaya. Kita wala ya ngwa ya Nzambe. Même studio yaya. O sala Deningod studio no kenda. Studio wana zikaka. Mais toyoka maman Olive, maman Boboto à l'époque, a pesa ka yo mbongo au sala studio. Maman Olive a pesa mbongo studio, ya solo wana, a pesa mbongo lupangu te. Artiste et comédie on a ni msusu o ya rafisi papa malanyo. Yandimos mbote na isika zali. Tant maman Olive alors ça va tourner na ba artiste. Ba kenaka so na Goma, ta ba ka ozonga, wala yemo ka ndi so ba betelanga ndingo. Tanga songa alela maman na za lupangu te na eloko moko te na tamona makolo maman Olive pesa bango nyonso tout ba ezaka ba RAV 4 ba Jeep RAV 4 à l'époque yandi mo salela maman na tamona mutuka na la libanda na la beza mutuka par après quelques temps après maman Olive a besoin mutuka soma mutuka ba pesa yandi mo lupango avant d'akabana. Donc Yoshiko de Ningonde maman Olive a besoin de libérer. Au bala ko beta nzoto na maman Olive. Wala lupangu te. Et là on est si mbongo. Mbongo wala sa sido kenda wapi. Ngala ko ba mingi te. Papa oyo asola kina confrère na biso des shows de Nar TV des shows mbote na washiko zali. Na limito na interview oyo papa oyo akordaki des shows. Pasteur hein. O a yebi de Ningonde très bien. Boyo ko mama na bi pour de Ningonde. Landa. To landa. Nacha siko rebondissement ya pasteur ndenge abenga lobi des shows 46 ans to komango be 46 ans de carrière sur 0 46 ans de carrière sur 0 ndeko motei tata pasteur a lobi te des shows 46 ans sur 0 to chango boya pour vous comprendre 46 ans de carrière sur 0 pour nanine mais référence à Nzembo ya yembi Natali na pembeni na ngai bato mabe bazofuluka ninyango soki nini kuna tusa bosiko bata mabe bazofuluka ndenge ni yauna tuna rabino na ba émission ezaka ndembo kanisaka te siko mutu mabe afuluka mi bongo yo sikoyo 46 ans njambe bo ofuluka mi te pona nini yauna yebisa rabino ki bako sakabino ya leli alobi bien akangi munoko te na ye kolela poso na vandi boye desho na okufa ka boye soko yoza lupangu mibale okabeli ye moko toyoka tata pasteur bako kabela yo te œuvre na yo ife loba yendenge azawana avuba bana ya bato wana ngai te ndeko tozawana ka pona kozwela rabino basango ndeko to partager toyoka pona nini esuki bongo to partager s'il vous plaît to partager no mwa muke donc tokotia ngo boye tala 46 ans de carrière sur 0 papa na biso aleli donc vina ye choli pamba Natali na pembeni na ngai. Donc de Ningonde oyo banda musique biso kutu non ata sola kobota mate. Mais donc biso to yedo to l'équipe de Ningonde na vie. Hein? To l'équipe de Ningonde na vie. Camarade na Matou Samuel.
camarade na Madou Samuel bakanga ye combien de flagrant délit ngana kolobate yoka tina nini 46 ans de carrière à Milibungu Toulou de Ningonde landa kaka na sola na yo pona ndengo lobi wana olandi ye mo pe à reconnaître que 46 ans a fallu le côté na vie quoi mais dans notre travail tuna biso to ba créateur ensemble mais dans mon zamba bengi ope na musala na ye. Voilà, on va aller vite. Voilà. 46 ans de carrière. Il y a Libungu Toulou. Honte à toi. Oli ata oloba. Nazo luka moyen. Sokoda. Et puis on evre nangai. Mais yo, bakabela yo. Est-ce que c'est yo salaki? Au salaki a openda na volonté. On a grâce à ensemble. Ou bien makamu musu sezalaki. Voilà, on peut se poser la question wana quoi. C'est ça. Olandi. Ngana na mwana ya komina Barumbu na Sitas. Deningonde ata mwana komina Kishasa. Na yedinga bon. Na denga zalaki kosambela na paroisse protestante Sainte-Fédère Itaga. Baya bandaki miziki na Koran na ndenga komaki miziki monene kwa nandinga na tika bango kuna na kende ko evre na paro na monene protestante ista je connais de Ningonde yango na lobi nyuso to sala kana mukili oyo ate futa biler wana je mesima mikolo soki futa mipai na yote na ba descendance na yo otoba kwa donc musala nzambe sengi to sala mona kusolo de Ningonde ngamo pe na kukamwa soka na terete soka somba iloko te abota mata tout d'abord abota mana papa ya mbongo papa na bango un grand commerçant avec na mbongo quoi lopango bafanda kawana eza papa na bango pa ya zali grand frère na bango azalaka directeur technique na c'était quelque chose na bosani directeur technique mais pièce ya kufanda ye il avait l'argent mabimaka pe na lupango te azalaka na lupango na bango wana alaka na lupango na bango petit frère na ye un grand commerçant bon ye peut-être fier komona mwana de Ningonde oyo abetaka misiki wana aza mwana de Ningonde te mais de Ningonde mtabokoli aza mwana petit frère na ye donc akoma sikoyo mwana ya de Ningonde po de Ningonde mtabokoli soki lelo alobi kata na lupango te bon peut-être pe gérance soko géraki mabe yo otofutela kaka balupango minene et puis wapi na centre ville oza na lupango na bino me yo no préféré kofutela kaka lupango mobimba yo moko na babo marché na bakote na biso sika lupango mobimba yo moko est-ce que okobanda mbongo yango ozwaka wana kobomba mondene c'est ça le grand problème nayebi te soki ozalaka na kini na baperiode wana studio na ye esikaka oyebi ke studio na esikaka dans le vide nakoyeba te nayebi mpenza te bahistoire na ye azalaka na studio d'enregistrement na maison ezalaka na victoire wana kaka na victoire côté ya nini mais esika dans le vide esika dans le vide pas succès ne peut pas ekosila et pas maison imprimerie de la cité voilà studio na yé na imprimerie de la cité oyebi imprimerie de la cité kana na côté ya nini Ahmed Saliwa naza mpenza mwana commune wana te mwa ina yebeza te na Kasavubu na plutôt na Matonge bon paya banda ko louer studio na ye de Ningonde succès comme studio wana ka esika ka pa ibe makamone katanaka donc en bref de Ningonde asala penda na bonzambe te oyo ezala ka ba retour quoi pour moi ça va que moi finaye azala ki kwa habiter les États-Unis ibe makamone katanaka donc en bref de Ningonde asala penda na bonzambe te oyo ezala ka ba retour quoi pour moi ça va que moi finaye azala ki kwa habiter
aux États-Unis. Moi, si je vais aux États-Unis. Mais azonga kini pona nini? Moi, ça, les mobali, bala to sala ba petit, ba bêtise, ba momi, ba majorité ni wana nyonso. Presque la bango. O balongola se ni pe balongola. Ah bon? Oto ko na bana na ndako meyo tato dola la pe bana na ba majorité na ye. Ningo na la bango. Donc asala ki la bosolo teto, boto mo ra ka ba retour quoi. Pour moi ça fala ki moi fina ye, azala ki ko habiter les États-Unis. Moi si na ra fa ba les États-Unis. Mais azonga kini pona nini? Moi ça les mobali to bana to sala ba petit, ba bêtise, ba momi, ba majorité ni wana nyonso. Presque la bango. O balongola se ni pe balongola. Ah bon? Oto ko na bana na ndako meyo tato dola la pe bana na ba majorité na ye. Ningo na la bango. Donc asala ki la bosolo teto, boto mona ye ke oyo penza na bonzambe, banzembo kitoko, inspiration bien mais il était avec Dieu. C'est ça le grand problème. Donc, voilà. Je crois Boyoki, Tinani ni Deningonde, Abimi, Libungu Tulu. Na melana omai. Et l'Européen au Kamezawate, mon parle barangot. Ba musicien oblo benga Michel Chrétien wana. Bazara ndemo na biso. Bazara basi abatu, balinga basi, balinga kolata. Voici l'homme et la note. Na mesa mo chino. Chigo, différence entre voici l'homme na Oeranson. Voici l'homme na Ferré. Voici l'homme na Fali. Bangotum Koma. Ce sont des bandits spirituels. Ce sont des fonctionnaires à Vienne Zambie. Kolanda mungongo wana te. Chigo na bien. Nanzembo oyo ya deningo na emara. Olanga langa na mohimi. Différence entre nzembo wana na nzembo oyo wemba mokonzi yozali motema ngolu ndima losambola biso yaya elongi ya Jésus bakolataka pombo shinaka bato Deningonde honte à toi papa. Honte à toi, papa Denis. Au sala combien d'albums? Ou enregistré en côté. Sokoda futa rombo côté. Ou akolba ozela, ba futa yo, ba kabelo lupangu. Honte à toi, ba kabelo lupangu te. To kala ba tumama mutu kwa Deningonde ko lokela imawate. Studio kenda wapi? Studio kenda wapi? Ba non, studio wale ko enregistré ngo fele. Mais enfin, finalement c'est quoi? Finalement c'est quoi? Mino mako sa mboka o za mboka badon. Doningonde, honte à toi. C'est avec colère que je termine cette émission pour papa de Ningonde. Au rôle de Maramouante. Au fond du bois, non, non, c'est la mouton kabelangai, à taboroba, n'a pas le TV. Et Vrossalana. Et on se peut pas goûter. Et monsieur Sili. Chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana.